atie nyau boye nyau apesi biso mokongo bana nzambe baolanda biso bakolimbisa nyau afungoli fesi na ye. Okay. Tangu nyau afungoli fesi na ye akoti na kati ya fesi ya nyau nga pe na koti na kati ya fesi ya nyau esprit protecteur na nga koti na fesi ya nyau nde avion topumbwaki nango toke kobima na kati ya cimetière na mboka na biso nde nake kokuta koko wana abandi kobina tango azobina bakroa na cimetière ezobina banzete oyo eza na cimetière wana mpe ezobina abandi kokende na bango tonka bakourbe na kourbe mutukeli mwa sacrifice bal na basi wana nyonso na kati ya monde ya ténèbre mukolo wana ramasa mibali mpe basi na kati ya bon marché oyo bakeba esclave na kati ya monde ya ténèbre akei lisusu na Kasavubu na Victoire même mission Lucifer ayaki kokomisa ngai représentant ya monde astral Afrique mobimba tango apesaki nga doubler wana alobi bobebisela ngai vi ya bana liboso alobi nalakisi yo basekret na ngai sikoyo kende kosala mosala oyo napesi yo mokolo moko nabandaki kosala misala bapesaki ngai tango sanya mbele wana ebimi ayebisi nga tia mopepe na tie mopepe mbala moko mopepe wana ava ayebisa nga na tia mopepe tango sanya mbele wana ebimaki na mbeli na kati mbeli wamba moko ebaluka ezokisanga na musapi ya suka ayebisi nga bikotangisa makila na sete tangisi wana na kati ya sanya mbele nazwaki makila na tangisi na kati ya sanya mbele. Shalom peuple de Dieu, shalom Banderonos Balingaka, 2VM Daniel Télévision, encore une fois. C'est un grand plaisir pour moi, votre humble frère Dédodia soit encore dans ce micro. Je reçois pour vous l'évangéliste Daniel qui va encore nous parler aujourd'hui, continuité à témoignage. Donc chaque jour il y a des témoignages et ça vraiment un parcours à Makassi où il y a une expérience na ondanga lo baramuto et biko baby ça et biko bongisa. Ngo loto esusu kokuta na papa Vasco. Bonjour papa. Bonjour frère Dieu donné Diaso. Vraiment bonne santé papa. Santé za bien Yesu Christo yende mobateli malamu soko za na yo za na nyonso. Yenda zo batela soki ya kobatela te o ya kokengela kosala musala punda. Amen. Alors papa, je crois que tu aurais que déjà émission na biso lelo, quand on est au bandana lo sambo toujours et après ko bisa biso témoignage de même biso lelo. Nzamba lola nzambe na bolingo nzambe na nguya na yebaki yo te kasi yo yebaki ngai otindaki nga na katelanga na yo po etolobi elanga na yo eza munene me basali na yo baza mukie papa tika ete musala nazali kosala elanga na yo po ete bana na yo baleka na kobika na bandano na ngwe longo na suka no pe na ngwe longo o nyonso kolanda témoignage o vi na ye kangwama na kombo na Yesu Kristo bokonze pe mobiksi na biso na sengi lisungia molimo mosanto na yo azala na biso bandeliti suka au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Pitka bozalizo papier benga famille benga bandeko bakota parce que l'autre dans la témoignage sous papa kolba papa témoignage à lelo même sonini. OK. Pendant 24 ans makambo kolobeze belé o nyonso nzamba zotia biso na cœur yango pe tokoya ko partager ngo na bana na nzambe. Voilà. Alors, on s'est rappelé déjà est-ce que tu souka un témoignage comme ça on doit continuer ça qui mukolo wana tangu basali cérémonie bengi kombo papa bimisi makila mame bimisi makila nde babisa ki il faut elekana option mususu pour na sacrifice no comme katière. Alors option oza ki nini o esala ki ke ozala accepter ata ba sacrifice na esimba kité. Bon na lobela ki yango koko wana bimaki akendaki kozwa mama moko libanda ba mama mo bakenda somba mapa koko wana zwa ki bango
et tolobela kina frère Junior Diaso ndengeni na kutana kina na Lucifer. Okay. Sikoyo après avoir kokutana na Lucifer, Okay. basala kingai cérémonie. Okay. Na cérémonie oyo basala kingai Lucifer aibisa kinga lobi fukama na fukamaki. Tangu na fukami alobi fungola maboko na fungola ki maboko na ngai. Tangu na fungoli maboko atie musapi sanya mbele moko bibi na maboko na ngai. Tangu sanya mbele wane bimi aibisinga tia mupepe. Na tie mupepe mbala moko mupepe wana. Ava aibisanga na tia mupepe. Tangu sanya mbele wane bimaki ebimaki na mbeli na kati. Mbeli wamba moko baluka ezokisanga na musapi ya suka. Okay. Ayebisinga biko tangisa makila na sete tangisa na kata sanya mbele. Nazwaki makila na tangisi na kata sanya mbele. Tangu na tangisi ayebisinga siko tia mupepe. Nazwaki mupepe na tie. Tangu na tie mupepe mbala mo mupepe na ngana makila ne bimisi milinga. Tangu ebimisi milinga makila wana yaki kokoma maki. Tangu ekomaki maki ayebisinga wabi Vasco zwa siko maki wana mela na talaki ayebisinga na mela epasuka te na wabi maki na mela epasuka te. Est-ce que maki vraiment soko mele ko pasuka te ngana oloba na sia motema yesika zaki ayoki alobi mele ko pasuka te na mela maki wana soko meli mai okosentir omeli mai soko lie fufu ko sentir olie fufu me maki wana na mela na tikala koyoka ata eloko moko te na mongongo. Tangu siko na meli maki wana na yoki nzoto nange chanze. Alobi siko tosali na yo cérémonie. Nazo pesa yo tosali no alliance. Nazo pesa yo pouvoir. Pouvoir o nazo peso eleki makasi. Yo moko koka kosalela yango te. Tango zo bananga yo moko kosalela yango te na esprit protecteur o ba pesa kinga na kati ya monde astral. Ozomona ke monde à ténèbres ezalaka divisé donc directement Lucifer a commis ko mermiser l'esprit ya monde astral. Alobi yo moko koka kosala ngote esengeli na salelo doublir na forme na yo makambo yo koka kosala tende doublir wana sala yango. Siko lala na se na lali tatolo na se la tetolo na se. Tango na te alobi fula mupepe. Tangu na te tolo wana na moni ba mo kitalata le bimi place na la tapi wana. Donc kitata le bimi alobi tamu pepe na nazo mona siko na kitata la mutu na forme nanga. Alobi tamu pepe na temu pepe wi banda ko telema. Nazo telema mutu na forme nanga zo telema. Nazo telema mutu na forme nanga zo telema na telemi mutu na forme nanga pa telemi. Alobi oui. O wana na salelio doublir na yo. Donc na bimi selio deuxième Vasco donc deuxième Kisimbi. Oui, donc soko talié obengi ngai. Wow. Donc ngai mobimba kolongola te ko baksa te. Obina salelio doublir na yo makambo yo koka kosala to banda ko kama wayenda banda kosala yango. Sikoyo nazo pesa yo ba mission oyo kokende kosala. Alobi na ngai Kisimbi na kati na mokili oyo na tia 4 démons. Olandi Jidel na kati ya mokili oyo na tia 4 démons. Démon ya liboso na tia ye abebisa mopepe. Mutu nyonso oya ko respirer na mupepe. Esengeli na bebi sa vie na ye po mupepe zali ya ngai. Olandaki na débit to sali na Junior Diaso na lobaki ndengeli si faire exception bi monde des monde te za démon. Siko awa lobi na ngai atia 4 démons na mokili. Démon liboso atia na mupepe po mupepe zali ya ye. Démon liboso ataye abebisa mupepe. Po mupepe zali ya ye. Mutu nyonso ako respirer na mupepe. Esengeli abebisa vie na ye. Yango koyoka minganga bakolo babumi batela lelo mikolo mipepe za ya mabe. Donc mupepe wana tongo bat baza ko respirer. Ezo pesa bango ba maladie chronique, bépidémie, makambo ebele et même bango na kufa. Alobi démon ya mibale
natia ye abebisa mabele po mabele ezali ya ngai. Mutu nyonso akoniata mabele esengeli nazwa vi na ye. Alobi demo ya misato yango moni na demo ya mibale bato ebele akotambola azalaki ne na kati ya ndako abimi kaka na lupangu boye mokuse bandi na lokolo akwanza tala mbome kwanza mibo ebu eloko ekomi kotambola na likolo mosusu pe akoki kobima boye anyati boye mbume esali akwanza boye lokolo evimbi ekomi mbaso aluka po tawa ne kauka ezokauka te. Chaque butu bandoki bazoya kolembola pota wana eza na demo moko abebisaka mabele. Alobi demo ya misato natia ye abebisa mai po ete mai ezali ya ngai. Mai nde natia prison ya ngai. Mutu nyonso oyo akosukola mai esengeli akota na kati ya prison po prison nange eza na se ya mai. Ezala meli esengeli nakanga vi na ye nakote na kati ya prison. Nabebisa meme poso ya nzoto na ye. Yango moni mutu musoso asukolaka meme kwa sukoli mai wana makwanze ebimi ye mapateme ebimi ye babiloko ebele ebimi ye. Mai eza ya kobeba. Alobi demo ya minei natia ye abebisa moto po ete moto ezali po na ngai. Tobandaki na tango wana tokomaki bamvute tozoyeba te Lucifer azoloba moto ezali po na ye me tozososola te ke azoloba pena verite ke lifelo babongisa nde po na ye. Donc biso nyonso oyo tolandi ye tokozika na moto wana. Lelo nakumisaka Nzambe ndenga alongola nga na prison wana. Alobi mutu nyonso akosalela moto nakobebisa moto wana po moto ezali po na ngai. Lucifer alobi moto ezali po na ngai. Yango moni ata mutu azolamba na koni azolamba na makala azolamba na gaz na resho bademona bakotaka na moto alambi biloko esili tango mobali autaki mosala liekaka biloko wana koswana ebandi kokufa pe ya libala soko tali mabala ebele panzana après mobali ka kolia to tango abandi kolia libala peke na kopanzana. Alobi na ngai sikoyo kisimbe na kati na mokili oyo nazali na binemi minei. Enemi na ngai ya liboso ezali ba Kristo nyonso oyo bandimelaka Yesu Kristo na kati ya bomoi na bango batambolaka na vie ya repentance. Bango nde binemi na ngai. Alobi na ngai enemi na ngai ya misato enemi na ngai ya mibale ezali basali ya Nzambe nyonso oyo bateyaka bandimi na kati na église repentance. Basali ya Nzambe wana baza binemi na ngai po bazolongola bato na mitambo na ngai. Yango bana na Nzambe sengeli bayeba nazobeta na likambo sete mutambo ya diable ezaka kalisumu. Attention. Alobi enemi na ngai ya misato ezali basi nyonso ya mokili. Yango moni pona bebisa mokili nakanga meme basali ya Nzambe na bebisa bavia basali ya Nzambe na nzela kaka ya mwasi. Na koutilize kaka mwasi. Yango moni ndoki ya mwasi alimbisaka te. Ndoki ya mwasi abikisaka te. Alobi enemi na ngai jire. Enemi na ngai jire. Nakoki kokanga binemi nyonso
na bombi bango na prison mais o na koki kobikisa te fona bebisa vie na ye mbala moko to na bomaye eza bana nyonso liboso yango moni na exode nzamba azwebisa Moïse abi bana nyonso liboso bazali ya ngai likabo na nge eza na bana liboso mais diable ayebisaki biso ennemi na ye géré eza bana liboso. Pourquoi? C'est parce que Lucifer est un ange à liboso ya nzambe. O nzamba pesa ki confiance. Na jalousie na ye. Ya kolula batu na sena mokili. Po moni nzamba sali mutu na lolenge na ye e pesa ye jalousie. Yango alobi bana nyonso liboso binemi na ngai. Soko bandi kotala bana liboso vina bangwe bongaka te. Okomona mwana liboso abota makalo kwa kizengi. Mwana liboso za kamaile kokate. Mwana liboso za kamakambutina te. Mwana liboso vine za ka maladi. Poete soki via mwana liboso bungi. Yeba ke bana nyonso na sima vina bangwe febonga. Polikabo ya nzambe atene na mwana liboso. Alobi bo bebisela ngai via bana liboso. Alobi na lakisi yo ba secret na ngai. Sikoyo kende kosala musala oyo na pesi yo. Mokolo moko na bandaki kosala misala bapesaki ngai. Tangu Lucifer atindi ngai nalobi na ye ayebisinga kende kosala musala nalobi na zozela grand maître na ye poete mama monene mandona aboyaki na ke na avion ya nzungu alobaki avion ya nzungu eza avion moins cher tokendaki na avion ya cercueil nalobi na zozela grand maître toke na avion na ye ya nzungu asekinga alobi batu nyonso moni ba compagnon na ba esprit ko matia wangam na tindaki bango pona moni oza na étoile grand maître no eza yete zangai. Tala monde à ténèbres. Yango soko moni mutaza orgueilleux. Orgueilleuse. Yeba kaza muta monde à ténèbres. Moi c'est az orgueilleuse. Azandoki. Mobali az orgueil. Orgueilleux. Azandoki. Atie musape via cercueil bime. To kotinga ina esprit protecteur nangai. Esprit protecteur nanga na doublir nanga. To koti na cercueil to pumbwe. To ye ko bima na kati ya temple nangai. Doublir nanga lobi na lingi sikona la kisayo ndenga kosala musala. Otala nengo ko banda kosala chasse ko kanga kosomba milimo bato peto ko boma. Doublir nanga guzami abaluki nyoka. Tango abaluki nguma. Mbala moko a disparaître. Ngana zolanda na kitalatra na kati ya temple na esprit protecteur. Ake ko bima na boulevard na biso. Tango abimi na forme ya jeep. Boulevard ya mobile du 30 juin 24 bien Lumumba. Abimaki na boulevard na biso na quartier 1 na Bikali. Okay, Bikali, okay. Tango abimi wana abimi na forme ya jeep. Abandi ko kende. Tango abandi ko kenda ke na place moko na bon marché na otanga kombo yango te publicité za ya Yesu Kristo. Akiti ko kitakiti atiki portière ya mutuka mwandambu pwelela kiti se mwa vitre moke. Atie musapi mbongo bimi ebele na kati ya jepi wana. Yoka mutambo. Esika wana to silisaki ba jeune garçon ya ba fazer. Yo mutu oyo sepelaka koyiba bato ezane bela bamibi bali mwana vi na bango monde ténèbres sacrifier bango pe sacrifice ba disparaîtra panda koti na bon marché wana ya komo panza masanga na bar wana bacheli oyo balinga komona mutu azo panza te baeba entouré ye ba jeune oyo balinga mutu baka ko panza masanga te bakomi ko benga boss
abandi ko paza tolanda kitatala muyibi moko ye tango ye atali nini vitre parapluie ya vitre za ya kokita mokie atali abwaki miso amoni mbongo abouge portière amoni ya kofungwama ape portière mokongo akomotala tala biso seka tozalaki tozoseka afungoli portière malemba bimisi atie loboko tango asimbongo alinga benda na ye na mbongo ba disparaître bakembala moko besclave na kati ya monde pandemi nyongo eza na bato ebele bakunda bango te me balimwa na mokili bakenda kosalela diable bato nyonso oyo bazomela masanga wana abandi kokata bango bambula soki ozalaki na étoile ya mbongo après 10 ans ayibi étoile wana soki ozalaki na 50 ans batielaki yo na nzambe fo kufa okomi na 30 ans ya kati 10 ans atikeli yo 10 ans tosilisi komela ayebisi bana mwana mwasi wana ovandaka wapi oyo ya banda kolinga baningane balandaki obi na vandaka esika boye obi tokena kende kotika yo akabeli balingane nyonso mbongo basepeli bakoti na motuka abandi kokende na bango tonka bakourbe na kourbe motuka elimwa sacrifice bal na basi wana nyonso na kati ya monde ya ténèbre mukolo wana ramasa mibali pe basi na kati ya bon marché oyo bakeba esclave na kati ya monde ya ténèbre akei lisusu na Kasavubu na Victoire même mission Lucifer ayaki kokomisa ngai représentant ya monde astral Afrique mobimba tango apesaki nga doubler wana atamboli na butu banda butu wana nyonso a partir ya 18h Afrique mobimba sali ebela ba sacrifice ya mibali pe basi likolo ya bilula lula mwana mwasi ozomona mobali na jeep azokende ozolula oyebite ba jeep mingi ya delix ezande banguma avato kende réunion na monde pandemium na 0h30 ya ye kozonga ayebisi ngo mwendenge na sali chasse ndenge pe obanda kosala mission obanda kosala chasse ngape na komaki kosala chasse mukolo moko naza na kati ya temple na ngai epa na ngai ezalaki soki bato baye mokie loba ba 30 matin mais soki baye belo ozomona baplein na buto komona mituka etandami bato bayebani bazolinga te bamona bango na moi nalobi no tozoboma bandoki ya quartier toboma bandeko boma bandoki ya quartier ndenge nini doublir nanga koyebisa nga lobi kende koyebisa bandoki nyonso basalaka réunion na quartier bimela bango yebisa bango va basala réunion baya na moi kosengo nzela okomona ngai pe na kopumbwe na bimeli bandoki na réunion na yebisi bango a partir lelo réunion ekufi ava bosala réunion boya na moi chef na bino ya kosenga nzela lokola monde a s'accélérer zali monde a tete dire bakotia mutu makasi bakoboya yokana ebisa yo monde a ténèbres a divisé ba monde a ténèbres a vaste monde a ténèbres a kana troubles a ka unité monde a ténèbres ya kokoma ini soki ezali ka mu intérêt ya ténèbres soki bandoki wana baboyi lokwa baza monde s'accélérer za monde kitete topesaki basini olandaki ke pona koyeba mwana moke tondoki kitete dire pesa na kati eloko nini ekopase okomona na buto bandoki wana bazongeli réunion ye mosko doublir akobimela bango akangi ka chef na bango abomie na butu na réunion wana okomona bandoki bapanzani na tongo bokomona na famille na bino mama moko papa moko na quartier na bino alalaki azola mokate o akufi na pongi babomaki na butu
doublure wana banda pe ko boma même banganga. OK. Bakoki kopesa mutu moko ekozwa kisi to mwasi moko to mobali. Akanga mobali to mwasi na nganga. Na ndako nganga. Tango eto tato kuti me mwasi ozo akokanga mobali mususu esi akangai. Mobali ozo kanga mwasi mususu esi akangai na monde bo. Doublure akotindi ngai na bimela nganga. Na kubimela nganga na kati ya temple to na chambre to na toilette. Esika so na komona akoti po chambre. O nyoso mutolalaka. To bande ko komisa ngona butu ba chambre na biso. Toilette batu bakota keza ba chambre na biso abespo. To na temple to kozela nganga wana. Na kobimela ina lobi na muto yo ba ko kotsa plainte pa na biso. Yo plainte bakoti sie pa na yo. Esengeli osala nini ofungola. Biso le tozozo muto. Soki nganga wana tete ti dire lokola monde de ténèbres ambongo monde ya mutu makasi. Doublure akobimela mutu wana na toilette. Na temple na eto na kata chambre na abomi nganga wana. Est-ce que vous comprenez que mystique est à niveau na niveau? Oui. Abomi nganga wana. Siko nga na vana lobi tozo boma bandoki na banganga. Mais famille nga na zotika ngo pour que esengeli na contrôler famille na ngai. Na invoquer mire baluki kitalatala na temple. Na komi koluka na bandi na famille ya papa. Na lukina moni bandoki nyonso. Na récupérer bango na tie bango mpanzi pona sala na bango réunion. Na lo bana bango partir le lobo bo malisusu motote. Avabo simba moto, il faut bosenga permission pa na ngai. Na longwe na famille ya papa na koti na famille ya mama na bandi koluka. Na moni mbala moko koko moko alati bilamba na biso ba minganji na badra rouge. Alinga le kalengi na kangai doublure nanga kanyinga loboko. Na lobi me komo kanyinga loboko faloti kana kangaye ukanyinga loboko koma abino ukoki ko simba ete ulingo simba e pourquoi na lobi me bongo bozo mona te bozo mona te tabino moko na kangi déjà famille ya papa sengi na kanga famille ya mama lobi te o ezali kamba famille fozana komikiti sana obi o doublure oyo azana molimo ankope ya kanda zo boma memba nganga memba ndoki awa komi na komi awo bananga ke na komi na komikiti sana ndenge nini lobi we fozana komikiti sa o ezali kamba famille obi me famille papa peza famille obi non eza différence ya ba famille oh na lobi me nga naza na posa kokanga obino motuno kotuna yango wana mekitisa tika na obi siko na komona ngo ndenge nini obi motuno ke kotuna yango wana esengeli biso na tokende koluka toki kokanga ete awo zo comprendre que koko wana nde mutaka bakinga nani akabayo nani atekaka yo nani atekaka vi ya bana na yo nani akotelaka yo ntsoki o nyonso akabaka yo akabaka vi na yo akabaka bozwi na yo ateka libala na yo ateka sante na yo ateka mayele ya bana na yo akotela yo soki na pokwa ya lelo esika zali mabele ezali mabele eza ya nzambe na kombo na Yesu Kristo mabele fungwa memela bato bakabaka bino no bisavato ke no monango na invoquer avion ba pesenga cercueil bimi alobi te o eza avion cher likamba famille faut que na komikitisa na lobi oh oh là na kiti na avion mususu ya monde astral o ba pesenga ya nzungu ma famille na invoquer yango ebimi alobi non o tout ba avion cher likamba famille il faut za komikitisa na biso to kendele to limwa kolimwa seki obizela atie musapi Nyawabimi. Oh. Tangu Nyawabimi. Nyawana azalaki Nyawumoko mwendo santage. Et pardon, pembe santage. Atie Nyawubwe, Nyawapesi biso Mukongo.
bana nzambe baolanda biso bakolimbisa nyawa fungoli fesi na ye. Okay. Tango nyawa fungoli fesi na ye. Tokoti akoti na kati ya fesi ya nyau, nga pe na koti na kati ya fesi ya nyau, esprit protecteur na nga koti na fesi ya nyau. Nde avion topumbwaki nango. Okay. Ba nyau ebele ozomona baza ba avion. Topumbwe toke kobima na kati ya cimetière na mboka na biso nde nake kokuta koko wana abandi kobina. Tango azobina bakroa na cimetière ezobina banzete oyo eza na cimetière wana mpe ezobina. Nde ndenge nakende kokutana na koko wana. Oh là là. Bananza voilà Ndabiso, comme vous pouvez comprendre que déjà nous sommes à la fin, donc témoignage tokendalango malem pour nous édifier Bananzambe. Papa Vasco, question moko kaka ya retourna yo poto kabwana. Nengi na yeba. Double na yo aboya ki yo kanga koko wana parce que koko wana azaki supérieur na yo pour mutakaba ki yo ou bien pour naibité. Pourquoi? Nalobaka toujours ndoki ya libanda akoki kolia ndoki ya famille te. Okay. Eza na mutu moko na kati ya famille na yo oyo akabi yo. Koko wana nde mutu akabaki ngai. Soko zongi na témoignage na sima. Oui. Koko wana nde mutu abimaki kokende kolukela ngai mama wana ya mapa na 5h. Okay. Koko wana azalaki koko ya ba mama na biso. Okay. Donc ba mama na biso babota bango bisato. Voilà. Ba mama ya ba mama na biso. Babota bango misato. Mobali moko basibo mibali. Mobali wana zalaki nganga. Azo simbela papa na bango zaki a groupement. Ngaji ezali a groupement ya 11 villages. Azalaki na bakisi avaku falaki bondoki nanga oyo il faut ekita na bana bandeko nanga ya basi matriaka. Yango moni maloba oyo papa mama lobelaka bana na yo maloba malamu. Maloba oyo elandaka ndengo tangi na mokanda na Lamentation chapitre 5 verset 6 à 7. Bible lobi na biso bakoko na biso basalaka mabe. Lelo bango bazali susu te si bakufa. Mais biso tokomi konyokwama na mabe o bango basalaki. Eza na bato ebele bazolanda ngai bakabali bala na bango banda bokoko. Ata azwi mobali alingi kwa kobala ye mobali wana ifo akima. Akoma kolelanga mibali nyonso bazwakanga bakima anga kaka. Eza na mutu moko alaka maloba pona yo. Eza na bato ebele bateka misala na bango. Ata azwi musala bia ndenge nini musala ane fwe kufa. Eza na mutu alaka maloba mabe pona yo na libota na yo. Eza na bato ebele kaka maladi wana yango nde papa belaki, yango nde mama belaki, yango bakoko babelaki, yango nde bakufaka nango. Eza na mutu moko alatsa maladi wana. Leka na kobenga. Soki doubli wana aboyaki ko toucher ayebi ke koko wana mutu akomisinga na niveau wana yenda kabakinga. Na maloba koko wana lobi nini? Alobi abandi ko se présenter benga koko na oboy. Ba mama bino bakobenga nga koko yoza kokololo na ngai. Tango zalaki nanu na âge ya 6 ans. Nga mutu na bandai ko bimelo na forme squelette na nzongo na maboko na zobenga ona pesa yo. Eloko ba papa na biso na ba mama na biso papa na biso akufa lelo molimo vana kima mama na ngada libota na ngai ebiango. To na salaki témoignage na fait pas konza malamu. Na lobaki yango ba telema ba simba mitu. Pour na âge à 6 ans. Na banda ke oka na oki batin atindelinga posa masuba to posa diarrhée.
ya okota toilette soki nakendaki kuta na ye aobenga nga opesanga nzungu alobi nabandaki koluka yo banda na zemi ya 3 mois ya mama na yo donc esengeli oyebake bapesaka mpe mutu kindoki na kati ya libumu nga bakokaki te mpo mama na nga azalaki na vie de prière alobi nakokaki yo te nde nayaki kozwa na nzela baninga na baage wana azobenga wana peso nzungu wana mais sikoyo lokola na kabio na lisi fe nde na resi kopesa pouvoir na biso zwa nzungu yango na pesi yo mais pouvoir na pesi yo soki omoni mopende na motambo ata yo kangaki ata moto mosusu akangaki kotika ete bikisa ye mpo aza makila na yo tokoya kolobela ngo na émission koya. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Papa Daniel n'a évité ce kobonde pour nous demander kobalandi biso et puis tout comme. Ko hésiter te eloko nyonso mona kana vie na yo komplikaka yo yebeza na moto alakela maloba ponango. OK. Puisque mo Kristo vie nous est en danger c'est parce que ozobundana binemi o ba yebi o meyo yebi bango te. Soko yebi kaka secret binemi yeba ke makasi na bango esile. Vie ya mo Kristo za na moi te za na butu libondeli ya butu eleki ya moi. Mutu ayebi ndenge bakangaka ende yebi ndenge babebisaka. Mutu ayebi ndenge bakangaka ende yebi ndenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge babebisaka ende yebi ndenge babongisaka. Soki diable utilisaki nga pendant 24 ans pona kobebisa ba vie ya bato. Mais lelo Yesu Kristo nzambe na nguya azo utiliser ngai pona kolongola bato na boumbu pe kobimisa bato na prison. Soko landi émission ko hésiter te benga. Bo s'abonner belé na DVM Daniel TV, bo partager ngwe belé ko luka lobiko na omo côté luka pe ya baninga. To sambeli sikozali. Nzamba lola nzambe na nguya to pesi yo merci. Oza nzambe na bolingo nzambo lekili kola ba nzambe nyonso. Tozali na nzambe mosusu te lokola yo. Yango to tomboli kombo na yo. Kuma masanjola mobongi na lokumu. Na kombo na Yesu Kristo ba onyonso baza maladi bakolanda émission babika. Na kombo na Yesu Kristo ba onyonso balakaki maloba mabe po na bango. Po ete nzambe na biso bina Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi, ça sera sans effet. Oyo nyonso balakaki po na yo eza sans effet pe longwe na kombo na Yesu Kristo. Lobikwe kota kati na yo olukelo komo kote na makasi molimo mosanto kitakati na biso za la meilleure facilitateur likolo na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen.